Au moins, comme c'est le moment, c'est-à-dire que nous sommes contribués à la santé à la peuple congolais. Il faut changer de mentalité. Au moins, le peuple a un raisonnement un peu valable et puis il y a bien. Au moins, il y a le gouvernement. Mais lorsque le peuple mentalité est malade, tout le monde a flatté dans le gouvernement. Il a flatté dans le gouvernement. Autorité. André Kimbuta. Avant d'avoir soi-disant gouverneur ya Kinshasa, ceux qui n'ont pas mais on va flatter quand soit les qui pas au monde on peut maboko il y a mon collègue l'équipe Kimbuta mais pourtant il fait rien du tout au moins le peuple mentalité peuple ils ont changé à partir de wana bazo comme va flatter pour la passi peut le quitter moi comme va flatter même mutasala musala mabe ba obete les gars maboko et puis pour la ça Mobutu, à ça qui 32 ans de pouvoir, on avait peur de Mobutu. Bon, Toko a raison, tout le monde voilà, parce que Mobutu qui a une histoire à la Belge, époque colonisation, après Mobutu a eu pouvoir, machin, tu as vraiment grand chose, c'était ok, pas de problème. Pour répondre à papa, ouais, Azoki Liloba Liboso avant Wesley. À l'objet qui est non, ils ont un bon côté, Mito Congolais, ils ont un bien apprécié, par exemple, mais non, c'est faux. Mobutu, tu as au Bangaye, tout ça qui est la Mobutu Maboko, tout ça etc. Mais Kabila n'a pas la même méthode. Il y a dictature à Mobutu. Mais pour la ligne Moutounias, ça va être la Kabila Maboko. Parce que nous avons compris quelque chose et puis changement Moko Bongamito va être ali. Malgré Bamsou Balandambon, on va se commissaire, mais Batumsou va se contrer. Mais lorsque avant, quand Mobutu a là qui biso notre bande va être la Mobutu Maboko, nous avons bien parce que nous avons peur. Tout ça qui est au banga. Mais nous pourquoi ça t'est? Nous sommes dit il y a un changement de mentalité. C'est pour cela que nous avons na mutuna na otuni. Batunyo sa bazo yebisoka ke loko moko ezali mentalité ya peuple congolais. Ba pesu exemple o ezali simple papa Zambwana. Nous vivons ici en Europe, mais il y a des Congolais sont otunié. Combien d'années au sali awa na mboka ya poto, on a répondre na fier. Na fierté nyoso. Eh petit, biso to sali ba 25 ans, ba 33 ans, mais il sait même pas parler français. Il ne va même pas anglais, c'est une question de mentalité. Je vends à Paris, mais je vivre le roi, je vends à ma tête. Mais il y a un comportement, rien ne change. Je ne sais pas qu'il y a même un rendez-vous simple, mais maman l'a pour à français qui toko. Nous, c'est une question de mentalité. C'est pour cela que nous avons ceux qui peuple a changé de mentalité. Au moins, le peuple lobby a bandoroté, mais l'autorité, lobby peuple a ça là, oh, et seigneli pour l'autorité, peut pas avoir la bobangi moko boué. Mais si on les a bongoté, c'est parce que nous sommes là, donc, mitou na biso ba congolais. Ils sont au changeant, et puis nous, c'est pour qu'il y ait malam. Je pense que, Nasuki, on a pour la monopoliser parole, merci. Si. Basolo ba na poto ya ba kufakum tu. Kanga na page wana yango na to kolobela te mais bakana bele lobi to yo kiome ba bakama ba kufakum putu. Na ba nkuta mindele de ba 25 ans tout ça entre parenthèses. To kena le pandeko desfait Solange sous le futur de vous pertal. Wana na biso oya aleli biso misili soki misili ya sateni ya royal biso to ebinante to yo kayo et puis to kelepa ta patatu Robert Mukolo. Merci Mbuta Zambwana na émission na yo kitoko pe na sujet oyo oyenango oyo ezalaka bo meseno na kati na radio lisolo na banzi likambu oyo ya changement de mentalité ezali eloko oyo esengeli ezala fimbu na banzi congolais po a changer il faut ezala fimbu soki fimbu ezali congolais ako changer soki fimbu ezali te congolais ako changer ata mukolo moko te beglise ebebisi biso mitu politique ya mboka ebebisi biso mitu ba musicien babebisi biso mutu ebebi ngai nakozwa vraiment époque na biso nayebi te Mbuta Zambwana pe akozwa époque na ye pe nasepelaka mingi na ndeko na ngai
Roger Mpakazamambu na ba développement na e ngala nazo vraiment époque na biso génération hein oyo tozoloba ba 40 donc ba 40 mata ba 30 kita génération oyo ezali génération moko esengeli fimbu ezala pona nini alobi fimbu balobaka ba maître ba edikaka biso na kati na kelasi ba parents na kati na ndako yango moni soki mwana azali kotala télévision akangami mingi na canal wana yo papa yeba canal wana ezako éduquer ye to ezali kobebisa ye lelo Congo peut développer ezala na ba obaza na kati na Kinshasa ou bien obaza na poto ezali tellement difficile pona ni tokoloba difficile biso ba congolais baloba congolais il faut azala bien sapé, bien rasé, bien parfumé, atambola na voiture kitoko, azala na basi ebele babanda kolanda lokola banzoi, atelisa elongi apakola produit atela na bambi, akanga basuki na balolenge moko donki ememi kifenea ememi buzoba nakati na mboka na biso mboka ya Congo. Pona nini tolobi lolenge wana? Oyebi soki natali awa nakati na Europe kaka tozwa. Na ebite ba wese publique soki bendividi mutu batiaka ngo na banzela. Soki bendividi mutu batiaka ngo ekozala malamu pe congolais abanda kotia ba wese publique na nzela. Soki ezali ba firma otobenga petite société ou bien l'état ndepe tokolinga pe toyeba na niveau wana. Na Kisasa l'air tozalaki na kati ya Kisasa baba naye kotalisa biso moto ya salaka bilanga za mutu pamba oyo mingi to banaye kofinga bamboka tie azala village alonaka nguba na ye alonaka manyoko na ye alonaka tu biso ezalaki injire mboka tie moto ya bilanga moko boye donc yo koya koyebisa ngai nini mais na ye awa na poto na yo comprendre que non bato yo bato bilanga bango nde mutu baza na mbongo ebele bango pe mutu bazali komatisa ekonomi ya mboka bango pe mutu bazali kolesa mboka bandeko soki bato bakunaka bleu bazate semule bungi bakwakere abane bungi ba geloxy ya bane bungi ba biscuit ya bane bungi ba semule bungi biloko ebele kaka na eloko wana oyo balonaka mais epai na biso balakisa biso ezali ke mutu pamba congolais po azala mutu ya malamu esengeli azala musicien vedette wana za mutu munene star. Il faut azala mutu ya théâtre. Wana ekozala malamu. Nabanzi bandeko oyo bozali kolanda biso mwa nazali kozwa mwa ba contretemps mingi nanzela na radio tango mususu balma bazali kokotela ngai na kati na radio émission zo salama me koyoka directement pa bakoti. Bakoti ba embrouiller biloko nyoso tu neti sikoyo bakoti ba mbrouiller boyoki lina bango wana ekoti e embrouiller ngai e BBC Programm. Das ist der Showdown auf dem boyoka lisusu bino moko. Der erste FC Kaiserslautern den ersten donc nazali obligé na Relegationsplatz empfängt, hat das nur noch wenig mit 2. Merci nabanzi tozako kende na kosala nyoso tu donc ezali ba allemand bazali kokotela ngai na kati ya radio lisolo baza ko embrouiller eli na biso de temps en temps bozali koyoka mais nazali kokata ekimisi ba programme mais tozali kaka ko bunda na lolenge nyoso tu pamba te eloko o tozali kosala tosala papa na biso mayamba kuna na régie ameka kobongisa ngo mususu bandeko o bozali kolanda biso mwa bolimbisi mwa muke pamba te ezali ko dépendre na bonne volonté na biso te
mais ezali ba télévision bato ba radio bazali ko kote la biso en direct pe bazali ko kimisa la biso ba programme ngai na koloba boye mbuta zambwana na kosenga na bino bolimbisi o bozali kolandanga pamba te ba kote libiso awa mwa programme ekomi mwa mobulu na kati na radio du solo na lukata mwa loyembo moko natia pamba te ekozala malamu ke na meka lisusu ko bongisa pamba te na moninga koti kondima eloko ya moninga moindo te soki mondele asali ya kozwa yango lokola ya ye nzambe azongeli bango kasi tembe jali na bango zela zela ezangisi bango mapamboli bato baino kosekaseka na bango ezangisi bango mayele ya lola mboka kongo libani olikolo mboka bakoko bamonelaka faso na likambo ebomani lelo likamelo ya nzambe mboka kongo libani olikolo mboka bakoko bamonelaka faso na likambo ebomani lelo likamelo ya nzambe tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye totayo mokili komibanga kotama jali na pasi lokola minoto sololo kusolo itolo jali nekamoni totayo mokili komibanga kotama jali na pasi lokola minoto sololo kusolo itolo jali nekamoni tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye tobengi yo nkolo tobengi yo nkolo tobengi yo yakaukakalika na likamoni ye tusangilele kisengo waindo sena pasi olia pasi kuwana peko tambora pasi tusangilele kisengo waindo sena pasi olia pasi kuwana peko tambora pasi